toza na posa penza ya aide. Toza na posa aide oyo amoni ke asepeli na idéologie na biso oyo. Amoni ke aza na posa sunga, aza na posa pe ya mukie, mwa desh, mwa saki ya loso, mwa mafuta, mwa elamba, mutu nyonso oyo kaka oza nango yebi ke koki kosunga moninga oye nango. Toza a tozozela bino. Il y a les harmonies. Et là, premièrement, pour aider les enfants de riz, pour aider les malades au hôpital, tantôt moyen de vivre et ça sous-souté, il n'y a pas des aides. Et les harmonies, tu fandaki, tu joues qui temps, na moi 10 na biso tu joues ka. Les harmonies, ça, premièrement, elle aurait poussé biso ça qui montait ma malam oyo, tu joues na yango, qui montait ma malam tu joues na yango, avec petit rien oyo. À chacun de nous avant nango awa to lingi to partager ngo na bato préciser ngo. Voilà, sikoyo question open na Eli. Apparemment Eli okota d'abord na royauté lisusu. Pourquoi? Robeta penelo ni ne leka surtout kana yo parce que yo zamna ya kala lelo déjà mener kawaya gérant. Gérant na sapu yo sikoza sénateur ya maramba ba evento. Et puis qu'est-ce qui s'est passé d'abord pour que bino bolonga wana ibele bwemba mo bolonga la bino ku? Dans ma part na longwe pas sénateur Paulo Tudilu pour na ba raison étude. Donc il bande ko simbati. So ko staff te parce que na yebi ke ba staff na biso mingeza ana Luanda ezana makam. Eza makambo ebele. Donc ils ont une réputation sous des abats donc ba fio ba kota ba sta ba kenda dans ba réputation mabe. Donc appel ya bande on a biso awa ba na besoin ya ba partenaire, ba na besoin ya ba sponsoring. Ozara na Canada, ozara na Madrid, ozara na France, ozara na États-Unis aussi. Ozana besoin kosunga na Afrique. Bilanga malamu ya rolona ngoyo ozana o décider. Voilà, tu peux encore me répondre. Bah, relation ni siko bozo garder jusqu'à présent na ex-patron na bino. Je ne pense pas qu'il y a harmonie comme il rôle à moi le roman boya robet c'est peli bakou hein. Qu'est-ce que ça qu'on a dit qu'à Palmeda hier tellement romaki superviseur a dit chef a dit licolo. Non quand ma sona ba bio siko comme une prioritaire au bima mana ba fille tout kuna. Yo na sénateur mom da bengana c'est vrai? Vous me suivez de partout dans le monde, bienvenue dans cette émission. Un grand merci parce que vous avez choisi cette émission. Je ne suis pas seul, Joël Lutula, je suis avec Marlène à la Tortura. Je ne suis pas seul et puis nos invités aujourd'hui c'est l'harmonie, balobi club oyo babimi pour que basala ba maram na bango pour que basala ba idéologie na bango. Nous aurons plusieurs sujets à parler avec eux et puis trouver ba bongo quelles sont leurs idées, quelles sont leurs innovations, qu'est-ce qu'ils ont à nous prouver. Donc voilà, je salue Marlène. Marlène, ça va? Jean-moi Liloba. Oui, ça va. Boa tarde a todos. Je me présente Marlène La Tortura, autrement dit Maman Pasteur Idéologie TV. Voilà, je suis là avec mon confrère Joël Lutula, Sarah Boulot, Nega Yamusala, donc voilà. Toza ana les harmonies donc biso le loto yoka bango bango pe ba yoka biso kedze ba question na biso ba réponse ya bango to lingi to ye bato découvrir bango idée na bango ezani ni projet na bango ezani ba les harmonies bazanani baza banani voilà bon s'abonner massivement dans cette biso Idéologie TV de mon papa David Wembe papa formateur Libenge coach bon continuer à s'abonner bon partager surtout bon liker ba émission bon ça de suite voilà merci beaucoup donc voilà les harmonies bonjour à vous tous. Voilà ma première question Isaboui. Lelo Bossali Harmonie. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord Bossala Harmonie? Parce que bino tout vous a déjà ba figure oyo batu mingi déjà ba ebi et mingi a peut-être découvrir bino na Tudi le Royal, vous travaillez là-bas et beaucoup tani sur bino sur la Libanda, vous créer eloko. D'abord initiateur ya idée ou izanani. Non ba maloba pas handicap Almeida. Bonjour à tout le monde. Bon, je ne pense pas que tout ça lié le rôle à nos confrères dans la dynastie. Les harmonies, premièrement, elles ont repoussé qui montait ma malam oyo tout ça na yango, qui montait ma malam tout ça na yango, avec petit rien oyo à chacun de nous avant nango awa, to lingi to partager yango.
na bateau bateau préciser yango bateau bateau nécessité yango en un autre terme yango to sali les harmonies. Les harmonies pourquoi? Parce que je pense que terme yango moko déjà ils ont définir une photo et voilà ba oyo tozali et voilà que ça couleur donc amour principalement amour du prochain. Ouais, merci pour ça. Donc ils étaient au thé boye. Je pense que tant que tu banasco ba œuvre en gros ne ba comprendre que bango ba na idée mususu initiateur ya idée ezalani idée za qui premièrement nga du Cap Almeida de Ronabino tu fais Liège na c'était qui encore Ruth et Bernardo je pense si je ne me trompe pas avec Claudia Nzoli ça s'est trompé Terraïsé Azaki peut non elle n'était pas là ah ok tozalaki biso 4 tobanda kosolo la te tokosala mpe loro moko boye pas comme tout le monde onde basalaka bashow bafete wana biso nyonso to toyebi oyo nakoloba neti baconfrère na biso badynastie ordre national. Ok, donc visio eza un jour bolivre après événement. Non, ils ont la 4. Donc, harmonie la maison mort monnaie. Et la maison mort monnaie. Et la maison mort monnaie. Donc, le roi agence, ouais. Le roi agence. Comment on a quoi simplifié? Les leçons au Bali. Pour éviter mon projet au Bali. On a évité de continuer. Sur au Bali. Les harmonies bayawana. Tu vois, on a ma fille qui toque. On a protocole. Protocole. Ça la service wana ouais tout ça na ba DJ na harmonie ouais tout ça na comment je peux dire ouais, donc c'est ça donc voilà merci j'espère que vous comprenez ba idée na on a moni ba sali en te pour ba kuta na ba ça cotisation chaque fin de semaine ba koti boîte voilà ça la question kasi au peut ça peut mutu mo voilà question na réseau qui n'est pas Eli question na ngali boseza boy si qu'on a kati ya les harmonies wana na kati ya ba projet na bino bolingi boza limité kana makambo yo dikapa oti ko citer awa ba boko bimisa ba protocole boza na ba DJ ou soit projet na bino na futur ezape ke bosala ndenge ba association mususu sala ndenge ba ndeto mona ba ONG mususu bakendaka kotala ko visiter ba orphelin ba sala ba makambo wana ko pesa ba don bino pe boza na kati ya projet wana to ya bino boza limité. Oui, merci Marlène La Tortira, vraiment. Et ça a un plaisir. On a après-midi à l'élo. Et je salue tous les harmonies. Nasi, Batutu, Bazar, la décoration, et bien Joël, tout là. David n'est pas à présent. Les harmonies, ils ont comme une empresa. Donc, les empresas, ils ont branché Billy. Bissotoza, casquette, normalement. La proposition on a aide premièrement aux idéologie la base il y a les harmonies et ça premièrement pour aider des enfants de riz pour aider des malades au hôpital tantôt moyen de vivre et ça sous-souté il n'y a pas des aides et les harmonies to fandaki to zoaki temps na moi 10 na biso to zoaka to zoaki non attends moi un dixième auto dans l'église tantôt peut éviter mutualia kango ne biso siko les harmonies to un dixième na biso to tia yango pour na bateau pe bazo préciser par-ci par-là, basé belé. À part ça, tous a une école de formation, tous formé, du tout aux anakati pour lobby. Tu vas comprendre que non, tous a été pas pour na marambo miki au tout tu vas salara na mboka ndeti Luanda, place biso mo vivre. Tout le monde a un peu ba marambo belé mais ce lobby peut trop et que ne moi le lengue avec des actions to bandanango, ne ba tout ba comprendre oh les harmonies bazali. Voilà. Merci beaucoup. Ma question à Walwecha étant qu'une fille osa intelligente aussi, kusanga na marambo ba staff boy d'ailleurs na communauté na biso kenda déjà mabé, tout le monde en a ba Facebook ne marambo les kaka mais qu'est-ce que tu conserves na rosa déjà na kati marambo boy? Premièrement, merci pour la parole. Na pesimbote dans les harmonies, Marlène La Tundra, Joël Lutula, David Wembe, na batunyo soba ebingai.
Les harmonies, les staff moko oyo nakoki koloba ke eloko etushaki ngai eloko esala ngai ke na ndima proposition oyo ya okota na staff oyo eza premièrement aide ko aider bato nga premièrement nazo orpheline de mère na iba difficulté nini ta msuso na pasaka eza pe na bato ebele oyo baza na mboka oyo baba orpheline de père de mère bazangi ta msusu bato akosunga bango donc idée oyo donc nazaki pe na posa okota staff te parce que nayebi ke ba staff na biso mingi eza ana Luanda eza na makambo ebele donc eza ba réputation msusu de ya bazwa donc ba fio bakota ba staff bakenda de ba réputation mabe donc ilo ka salenga na ndima idée wana idéologie wana bazwaki ngapi naza muta kosunga ya. Voilà, qui est derrière vous dans tout ça? Parce que idée Nabino il a tellement bourreau. Oh loba bourreau marambo eza bourreau minene. Voilà si Manabino nani parce que nous avons des plafonds. Je sais pas, vous avez la capacité de répondre il y a une autre fille. Oui, kaka ndenge Joël Lutula aussi koloba na micho ya liboso na Nzambe. Après biso mo les harmonies. Tozana biso na ba proposant na biso. Mais na micho tozana nuteke na patrocinador moko boy officiel na les harmonies. Yango toyaki to bimisa idée na biso tozana posa bayeba nini o biso tozana ngo posa ko sala les harmonies ezani. Yango to sepelaki to sala émission oyo ko poto lobela bato bazwa idée et staff les harmonies idée na bongo ezani eloko ni baningi ko sala. Yango wana pe na sima nango tozana besoin tozana posa bato ba aider biso toza na posa ba aide parce que nde to banda boza staff après staff tozana posa un jour to koma ONG to sunga bato ba obaza nango posa tozana posa penza ya aide tozana posa aide oyo amoni ke asepeli na idéologie na biso oyo amoni ke azana posa sunga azana posa pe ya mukie mwa desh mwa saki ya loso mwa mafuta mwa elamba mutu nyonso oyo kaka ozana nango ebike ko sunga muninga oye nango toza a tozozela bino nde kaka collègue ya uti koloba Ruth Bernard uti déjà koloba makambo déjà nyonso awa les harmonies toza na limite te toza na limite te toza na mutu nyonso tozoyamba mutu tu toza te ke o intel tolingi te non parce que ça aide na nzela kuna toza na bana ebele baliaka te ba misusu balala na hôpital wana bandeko na bango baza na bakati ya hôpital bazozanga ta mwa savon oyo basalela baza nango te. Merci beaucoup. Donc, idée na bango eza boye, bazana besoin basaba makamo boye caricativement. Donc, yako sunga batu, yako aider batu parce que ba enfant de la rue pe bazali, ba homme de vieillard pe bazali et ba orphelin aussi. Et bateau pe bakuta na ba problème na ba foyer na bango parce que ba sungara ba orphelin na ba veuve te na ba veuve aussi et mais tout ça pe na ba bateau azana couple azana en famille mais azana pe na ba problème. Donc appel ya bandeko na biso awa ba na besoin ya ba partenaire ba na besoin ya ba sponsoring ozara na Canada ozara na Madrid ozara na France ozara na États-Unis aussi ozana besoin ko sunga na Afrique bilanga malamu ya rolona ngoyo ozana o décider parce que bon basali en côté pour que basala la cotisation fait en semaine ba koti na boîte c'est basali carton non waneza ba lokumu ko kwenda pasi ku bikala voilà nazongi na question Marlène naza question peut-être ko tumanga le là s'il te plaît question nazongi na maloba ya ndeko auto loba OK bazana posa ya batu liboko moko sokola musapi moko sokola relongité plutôt elongo la facilité question nanga na yeba nengozo appel wana eza pona apoyo patrocine to mutu peso ka monani po aya ko rejoindre bino akota na staff to na ONG na bino ba porte eza ouvert pona mutu nyonso to akota a sangana na bino par rapport ya idée na bino bozana ngo to bozaka na posa patrocine. Merci Marina la tortille kaka nde na lobby toza na limite te toza na mutu tout oya moni ki azana besoin ko sunga tozo kipete qui est un tel tout na kati là ton to lobby les harmonies tant to lobby les harmonies la c'est que toza na limite te partout tozali tozoyamba les harmonies portes eza ouvert pour na mututu au pas mona ko la sponsor na mutu harmonie ka ko s'intégrer na kati ya groupe les harmonies
Tozo précisar na ba fille ba garçon mais elles ont un peu na moins différence à makambo. Tozo na posa ba to loyengete parce que nous toza va pona ba loyengete toza va pona directive ya makambo eza na droitière directement. Tozo yamba mututu porte eza ouvert pona mututu par rapport à la question à la petite. Pourquoi beaucoup taninga bino nyonso bozago sa lesika moko? Merci pour la parole. Na koloba boy. Na ndenge nanga na ba camarade nanga ba camarade nanga ezaka ba auto banda osana bango na koloba. Tant que tu as qui déwana comme nazaki na camarade nanga la Bernard azaki wana eli pa comme la camarade ndeko dicap tant to fandaki to lobi to sala ide wana na isita kiti à propos na ndenge ke ngamoko na la mutema wana ya kosunga na mutema wana ya kosunga tango chef Eli na mesana déjà na chef Eli na depuis royal de bolobi biso tout pas la royal na mesana déjà na eloko wana tango chef Eli apesa ki idée wana que tout ça la organisation moko boye ya aide. Voilà, tu peux encore me répondre ba relation ni siko bozo garder jusqu'à présent na ex-patron na bino. Je ne pense pas qu'il y a harmonie comme il aura le roman Libakou. Je salue le sénateur Paul Otudilo en passant parce qu'il est mon grand frère premièrement. On a epananga azalara no boss city. Aza oba tout ba kansara na mboka. Aza grand frère penda tile lopé continuité ya vie normale. Ototike za musala. Totika teke relation quotidienne ou za rapena familiale quoi. Donc il toza en bonne relation vraiment ne balobaka en tout et en tout. Donc le roman est na kati ndé batu bakanisaka ke non boy le roté ndé mututu azana ndimite ke mutu lo bageno azana premier na grand frère azati o biso to ça les ara juste continuité ya banzela au grand frère asala à l'accepter biso la vie parce que biso il y a une école de formation munene na mboka jamais za libakute donc il toza vraiment en bonne relation na ba famille na mambu tout. Et pourquoi pas parmi les sponsors auto préciser par aux sponsors les harmonies FCC ba sunga ba toza na posa ba to bon FCC toyoka ba beta carton na mboka tozali ba sala mambutu ba pesa ba kabage ba kotanga ba boîte ba sala ba tapage moko mboka pende bige non mais toi pe na posa ba to wana ba ya pe vers biso o eza les harmonies eza eloko mo esalami pona mambo bango basalaka déjà nzela dato olanda ba grand frère poto mona da pe musu basalaka na mboka ba kabage ba idara batu kata FCC ba grand frère bazana ebele ba Ben Willy ba Bodig Matadi bazawana mo ebele ce pe ba tali penda message autozo lancé partout dans le monde ils appellent limité kaka partout dans le monde tozo na tozo préciser ba partenaire penda o penda ba soutenir idéologie o ezana kati ya les harmonies et osala biso penda plaisir makasi. Voilà, merci. Base na bango eza toujours batubaya basunga bango batia bango maboko parce que initiative est bonne donc ezanga kaka ba appui batubatia pena maboko na bisala ya malamu parce que robota nango mbuma na kisasa tozomona ba ONG ebele ezo sunga batu ba ONG ezo matisa batu ba poto ba ONG ezo tindika batu biloko na ba Chine ba ONG ezo komisa ba figure batu bazo koma ba blogueur donc voilà. Yo ça pena bango bien moi-même naza ko appuyer bango idée za bien parce que ngapelera harmonie ngo yaki na tombola ki ngo makasi na kanisa yaki so ipona ba makamo boy mais na moni pena idée na bango eza na nzela et puis très stricte. Marlène, une question pour toi. Oui. Merci Lutula pour la parole. Question nanga musu seza boy nazo s'adresser na jeune na ndeko moi aza pemeni awa. Question nanga na poser bino les harmonies za boy. Balobara place basi baza 3 4 5 problème ezanga raté quand Marlène na tourné biso te biso ba les harmonies to swana na biso mais ndi baloba na portugais roba suja c'est la 24 donc to swana na biso ba basi makambo ezanga te mais lokola toza les harmonies ata to soigne to sande ni tozaka toujours les harmonies donc elo monter longwa si nabi ki baba si côté baza makambo ezanga te pome ezanga te waloba kite ata lobi azaka ndeko na ngai ata lobi to sola to yokana to za toujours na les harmonies na biso to za impage ya wanka ya minga olobeza te harmonie na définition mo courte au na ko kolobeza page ezesiko ezanga mabe ezesiko ezanga ranking ezesiko ezanga incompréhension ezesiko ezanga molide ezesiko ezanga mabenios donc na kati harmonie mabe ezalaka te ndenge toza na kati harmonie
eza dia na kati ya mitema na biso toyebi ke mutu soka aotanga classe soit ya soit section mobwe donc na médecine mutu apreta serment bapesaka livre otie loboko oprete serment na yo donc nyonso ekoya ata nini eningani nyonso problème nyonso eya moye yobebisa maloba wana oloba ite serment wana oprete na miso moye yobebisa yango eza te donc yango wana mpe biso toza na kati ya les harmonies donc maloba na biso yango mutu ekanga biso donc ata mabe ye nde toza les harmonies to continue ka les harmonies malgré tozo KDP de ana suka na biso ba signaler biso déjà na régie. Et puis qu'est-ce qui s'est passé d'abord pour que bino bolonga wana ebele bwemba mo bolonga na bino ko dans ma part na longwe pas sénateur Paulo Tudilu pour na ba raison étude donc ibande ko simbati classe msala donc biso kuna to ebike donc tout ça là ba nuit donc ngape na pa na ngapa classe na ngana ba formation na na sa zape na ba pa mo na sala ba nuit donc na musala na mo esimba exact donc raison na nga penza yangwana oui parce que relation etikala ya patronat travailleur ex travailleur relation na biso etikala bongo donc rankine ezalaka te problème ezate kokota pe na kotaka parce que tous un problème te. Voilà, sikoyo question ngo pe na Eli apparemment Eli okota d'abord na royauté lisusu pourquoi Robeta benelo ni ne le cas surtout kana yo parce que yo zamna ya kala lelo déjà mener kawa ya gérant gérant na sapu yo siko zana sénateur ya maramba ba evento ouais pepe le Joël na mutuna na otuni nga royal ezanda kunanga na kokota royal air tuna lingi na kobima na ko sa auto na yo kanga bien nazo répondre la question na yo na ba discipline nga moko royal nga na limite te ezanda kunanga leo na koloba nepeka na bino ana ba pe to sisi mission to ke royal siko donc na bino mais en attendant te parce que ezanda ko na mesana ki na trop par rapport non, la discipline na mi pesa. Monte na kota partout na sala tout. Na tia discipline par rapport parce que entra dans nga kuneza ndeti et ko bebisa muto ba te beli. Donc ezali bakute et ko bebisa ne mito ba te beli parce que okomona muto na era musala, okomona muto na era musala. Ba tout ba travailler tout na ko ba collègue na nga extra collègue na nga na musala. Para nandeni. Nga sona continue za era na musala par exemple patron na oya apesa ya futagela afandi wana me yetanga moneli akoluka pando swana eli azala coller serré na ndenge ya musala na ndenge ya ba mimu non na ignorance te nazo répondre clairement parce que na minute nga ba futanga kulete na minute aza par rapport na futaka bato baza wana na minute ndeti nga sona kiona betsa bango libaku parce que présence nga kuna tata ko tika pe musala yo bika ndi via zalaka beti yo bena ero bena na musala ozola ndeli donc na linga mabaku wana te eza place à discipline nga na pala fie na longo te na sala moi petit démission parce que nga na bofina nga logique au sala démission au démissionna kuna yo moko ozonga pété au démissionna pourquoi démissionna pona nini c'est comme si au comment peut vivre na culpabilité bon boy devant et puis bozara na suspension de tu na mener non nga mone na senga démission parce que nga vie privée na nga na musala comment ko permettre souster naza nga moko na mboka o na mobali nga moko mais sima na nga mobela ba fille naza pe na tanti na ngo o nga na responsable na mboka o na ba petite sœur na nga par rapport à musala ma musu senga ko landela beti da ba mususu ko diriger pe susu o ya lo ya famille parce que kune lo me bando mais er mo posa na boulot o beti moi 2-3 jours mo bosse ne pe ke mutu ara na problème familial il faut pas traiter donc kune ba check limite na ba vie privée ba musala mo te ba cha limite pour na mutu ezalati na musala nyonso eza na babenga ngo mot d'ordre na ba discipline mais il faut respecter au pas à mutu parce que la vie continue après musala il y a la vie. Qu'est-ce que qu'on a dit Palmeda hier tellement romaki superviseur azaki chef azaki likolo non ko ma sona ba biyo siko ko na prioritaire ko bima na ba fille tout kuna yo na sénateur mom da benga na c'est vrai. Premièrement, pour éclaircir, on a dit superviseur. Comment il peut chefter? Comment il peut chefter? Donc, on a côté maman chef. Ouais, on a côté maman chef. Et puis, on a dit
directeur ya PDG ya groupe Elenge. Donc na kati ya groupe Elenge tozana tout dit le pétroleum, Sonagal, tout dit les 20 touches, tout dit le Royal. Na kati ya tout dit le Royal, bureau nanga ou bien bureau il y a PDG, il y a groupe Elenge et voilà qui wana yango mingi bano comprendre que na travail dans notre travail na tout dit le Royal. Je pense que na tout dit le Royal na nos pressé qu'à service. Na nos pressé qu'à service. Na yo comme travailleur officiel à tout dit le Royal, t'en comme gérant. T'en comme gérant. Ouais. Non. Non. Non le biga est en bah les ont dit, ouais, les gens les ont dit. Réalité. Bon, et ça va à la fin, je pense que c'est ça. Apparemment, ils ont le bâtiment. Non, je pense que ça va à la fin. La longwa, pour la raison, peut-être. Non, même pas humilié. Humilié, la rôle bas, à part la patron, azala te azala tisiko, azala papa langa. Donc. Lelo si ouais, parce que quand on m'appelle aujourd'hui du Cap, c'est sénateur. Donc sénateur, à part qu'on forme, donc je peux. Non, il y a des choses, il y a donc la formation. Donc, un chef par rapport à un niveau académique, non. Donc, il est efficace. Non. Pardon, on comprend pas. Ouais, comme ça, on a ça qui n'a pas été. Il y a pas ça qui la formation. La formation, c'est qu'il faut ça la boyer, il faut ça la bonne. Il y a des formations, à vie. Le thème donc la confiance du chef, la confiance du boss. Il y a des formations on a besoin qui en travailleur normal parce qu'il y a des fois où on solo là comme papa et moi et comme vieux avec petit frère donc nous avons la confiance du boss. Et puis le 1er janvier tout solo là je pense mercredi prochain ou bien mercredi à semaine au Tozanaye. Ouais, Tozanaye donne tellement première photo, il y a des photos on a ça tout ça ngai na Serge Tata Kibokolo na le sénateur Paulo Tudilo na commandant au Itava Squadra. Et la première fois. Donc, ils ont le remords à cicater. Ils ont créé une polémique. Merci du Cap. Marlène, une question. Oui, merci beaucoup, Joël Lutoula. Nazongi, une question dans les appuis na ba fille. Une question où ils apprennent à binoni au sommet. Tout le monde qui répond pour te faire ça, pour besoin de temps et à rebeller la sponsor na bino ba patrocinio. Na nyonso obouti koloba en tant que les harmonies. Nini obat bakoki ko retenir na katia les harmonies. En tout cas, merci pour la parole. Ils ont briefing par rapport à les harmonies. Tozo belé là vraiment tout le monde au harmonie a nécessaire. Il y a que ça la entrée dans les harmonies, ils ont la moisi, ils ont la mobali, portes en ouvert pour le moment pour quelques personnes parce que tous en nombre fait auto ça là dans les harmonies. Ils apprennent à tout mais la minute porte est ouvert, au harmonie qui est capable de pas côté s'adhérer, à commander biso tous les tarané tous en plateau avec ma t-shirt na biso moi les harmonies par rapport à maramtunga tout ça en mboka. Bon mémoire exact tout vraiment tous en pour ça payer soutien ba te belé tous en pour ça payer sponsor vraiment officiel ba kota na yango vraiment na pesi déjà moi quelques personnes oyo ba pesi biso da moi clin d'œil na ndenga les harmonies. Je salue Malou de Vandam, Ricardo le gouverneur, je salue Santiago babi héros ya Bundes, je salue Jean Zola grand prêtre balobi mokonza Bruxelles. Donc il wana baza partenaire au bazo pesa biso da moi lumière et je salue top 5 babi top 5 lobi aza wana na biso robunda pona bendele
y a drapeau, il y a les harmonies tina souka. Donc ils appellent le romoro et vous avez très nécessaire pour na biso tout. Na éviter bande ko nga pe basala moi mutu moko ko pesa moi libanga akoloba par rapport à la porte pour na biso pour ça c'est bon. Et je salue David Wembe dans mon micro kuna donc je vais le tour et je salue si tu mets à la reine balobi petite sœur na nga moi Kier probabi Mishka la blash kuna basimba ka te so simio siminga ego. Ah oui, na pesi kaka ba dédicace na ngeza pona batu nyonso ba ebinga. Na pesi mbote na top 5 président Lik Tukumata David Wembe. Merci beaucoup. Na pesi bambote na ngai na David Wembe na pesi bambote na nga na Agence Kosi Marina la Tortire. Alors na pesi mbote na nga na bosanité à Belle Maya mon vieux hein. Ah, mon vieux na complémentaire. La bossa na kipende photo belle la ependa na empresa o toza na posa penda Belle Maya tala biloko tala ba créature yo salaka les harmonies bango bazo luka pe appui na yo na ndenge ya verbal na ndenge ya bien et je salue ma petite sœur Dorcas Tatiana ici ko zali bambote belle. OK, merci na pesi bambote nanga à toi Malu de Vandom tala kaka. Na pesi bambote nanga mon fils Steve Njoli. Premièrement, on peut ça remerciement dans un café de star et puis idéologie TV au bazar on a pour na quoi pouyer biso et puis bah staff ne faut tout bah yamba biso bien parce que tout ça vraiment si quand on a un staff le rôle à ordre national on a cité Rani Stress Papa Succès et Gabriel qui a la frère Nanga la côté dynastie tout ça Farel mille esprit général et Jay Cliff staff Bendankoni staff Nabiso donc staff Nabiso quoi président Joël Yaishwa Piscis Mabaya Boranta Maibrozo et Patrick Mondo et puis comment Nabiso wana oui vite Elvino Toto Yatembe mon frère bambote na ngai ezokende pa Maman Bota Sarah Mwalembe, Chantal Lotondo, Nabosanite, Zita Binda, Montema Kelly Sud Sodière, na pesi bino bambote na linga bino mingi et pas père nanga spirituel Adam Ombele, papa nanga Motema. Merci. La reine Unitel, donc Selma, la femme à mon ami Elvino Toto, Moutalatinga qui tourne au bout. Comme les garçons, comme les garçons, comme les garçons. Voilà, merci, vous étiez là très nombreux de nous suivre de partout. Merci pour votre confiance. Nous sommes à la fin de cette émission. Nos questions, c'est notre engagement. Les réponses aussi, ils appellent engagement à Bango. Voilà, un grand merci Nabino Harmonie parce qu'il a confiance et puis qu'on répond à l'invitation Nabino. Maso tout solia vraiment que na kitoko nzambe azara liboso ya chemin na bino pour que botambo kitoko. Marlène encore une parole pour que to chité na biso déjà. Merci Joël Lutula, un grand merci à mon papa David Wembe pour la confiance au à moi, nous toujours Marlène la Tortira, autrement dit Jack Love Kandé Omorobenganga. Un grand merci à l'équipe technique Mobimba ya Idéologie TV, bon continuer à s'abonner massivement dans le site nabiso Idéologie TV, bon partager, bon liker et puis bon tchaba commentaire donc bah remarque na bino de salara ke musa na biso e mata bino de bosala ke Idéologie TV et que liboso un grand merci à maman Rolls depuis les États-Unis motema ya papa Mboshi dans les États-Unis na pesi bino bambote place bozali moi na bino ye la Tortira donc pesa boroza bar un grand merci na bino nyonso tout babi on bien na Chief Eli bambote na place bozali les harmonies des gros bisous Marlène la Tortira dans na bino babi les concordances tout le monde a ndenge foyon e kene voilà merci beaucoup Joël Lutula. Au Plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci, vous étiez très nombreux. Et dans ce cadre idéal, nous sommes sur Mamboté, Petrangol, Balobi Espace Yakitoko pour Melarolia Maramou, tout. Voilà, un grand merci aussi à David Ewem. Merci aussi à nos membres, tout à Harmonie, Namoni Dika Palmeda, Eli Tuf, Walouicha, Bafipe Bazaliawa. Donc voilà, je vous remercie. Mesdames et messieurs, il ne faut pas que vous bêtez dans ma bakou. Nos questions, ils ont engagement à Bisso. Et puis, ma réponse, ils ont engagement à Bango. Mais tout ce qui est dit ici est dit. Merci. Ciao, ciao.